ifweni. Ya solo tolobaka ke ntango ifweni. Ya solo oya ndimaki teke ezana mokolo tokolobake ntango ifweni tolobaka ntango ifweni pe tango yango ekoki l'air a sonné. Qui ne croyait pas que un jour mokolo ko beta mbule koko noka tina suke ko kata. Balobaka ke malgré longueur ya nuit un jour après quelques heures moi ekotana. Bande ko bana somme kolo Congo toye lelo na spécial beni ezali koningana. Bande ko bana somme kolo Congo toye bino na lomba ko sabino ke en ce moment où je vous dis na kati ya beni ezali opesi mbwa lobi na yango mais mbwa azwi apesa nyao eza ya konginda. Eza konginda mes chers amis. Beni les jeunes de Beni, les populations de Beni, maman batata nyonso na kati ya Beni balobi go MONUSCO dégage. Oui, suite ya mort ya 8 personnes ont été déclenchées, 8 personnes vont couper dans le quartier Moko. Les jeunes ont pris la décision de prendre parmi bateau Bakufaki, même dans la quartier mairie, il y a Ben, Balobi, Botala Moussala Oyo, Boyaki Kebolbaki ke MONUSCO est là pour nous, pour veiller à la sécurité na biso. Bobeke phare de César wana pour nous, regarde. Et alors, Engindi na quartier commune à Beni. Ba jeune ba kitise bememe ba lobi ba mairie ba c'est le vraiment négligé on lui attend. Ils ont attaqué la carte à mairie, la mairie excusez-moi ba brûler mairie commune ya B. Et ba jeune ba lobi ça va pas finir là. On vous a averti. On a lancé les ultimatums. On a demandé à MONUSCO de dégager. MONUSCO nous prenait comme des idiots. MONUSCO disait que non, ces gens-là parlent pour parler, pour le plaisir de parler, laissez-les parler, laissez-les parler. Aujourd'hui, Nakacha Beni ezali ya Kongida. Je pense que Tolobe la Kabino, na monoko, mais de l'autre peut s'abiner en image, télévision flash d'urgence, tu peux s'abiner en image, ce qui se passe Nakacha Beni depuis ce matin. Donc, ça fait 4 jours. 5 jours plus tôt, Oyo Nakacha Beni ezali koningana Nakacha Beni bato bazali kolela MONUSCO bakimi Nakacha Beni moyen batelema ezate en ce moment to lakisa bino na bokebi image moko na moko oyo ezali koleka Nakacha Beni oyo bandeko bandimaki te bolanda exclusivité image oyo nyonso ezali koleka na kati ya Beni. Voilà to banina no oyo ya ba jeune batindeli biso yango botala na bokebi nyonso nini ezali koleka na kati ya Beni. Masasi huko moto patro, masasi huko ni affaire, watu watakufia huko. Leo kabisa cha kubaa chiko watu yuko napiga FARDC napiga nani MONUSCO napiga masasi watu wanapase mpango kwa wamebomola. Kuna babiria wa evakinda ndio wanakosa wanataka kimbia wanajifungulia njia kwa masasi. Sikaziko grave. Hapa ni ban direct Beni weekend. Voilà, ben image sur image et les audios. Todo la sabina ngona bokebi nyonso moko na bino azenda droit ko yeba nini ezali koleka na kacha Beni nini ezali kotambola kuna bolanga. Sasa inatokota sasa Naroba natengia MONUSCO sasa. Watu zinaita bomola. Ndio ndio wala vile. Mpaka basi na bomola basi. Sasi ezali ko beta manakata Beni MONUSCO ben ko répliquer population et lobby toko lâcher. Sasa
tozokende na bino ntina suka. Ero manifesta wanasirika bila kuambia. Bamanifestant batomboki balobi bobeta ndenge bolingi biso tozali koya na direction na bino. Bamanifestant balobi ke bakolâche une minute te, balobi bakosede te, abobeta masasi baza kobeta bango pe ba population bazali kokende na direction oyo MONUSCO ezali kobeta. Donc MONUSCO na tango toza koloba mayele sili bango babani kokimisa bato na bango na ba hélicoptère na bango babani ko matisa ba oya bango. C'est tous ces infiltrés qui sont dans notre armée, c'est tout. Pas question de dire encore, dire au gouvernement, dire ceci. Chassons ces MONUSCO, ces agents de MONUSCO qui ne font rien, qui sont là juste pour créer l'insécurité, pour leur permettre d'avoir de l'argent. Qu'on les chasse d'abord et on va faire chasse à l'homme à tous les Rwandais qui sont dans notre FRDC et ça va nous apporter la solution. À quoi bon me dire stratégie? Vous pensez que le FRDC n'a pas de stratégie? Les FRDC ont des stratégies, c'est parce qu'ils sont infiltrés. Il y a des preuves. Les gens qui étaient à Massiane hier, ils ont affirmé qu'ils sont des commandos qui ont tué la population. Les commandos, ils parlaient les Lingala, ils ont mangé des cannes à sucre là-bas. Et on les avait vus avant même, à partir de 15 heures. Ils étaient là. On pensait qu'ils sont venus faire leur tour pour la sécurisation de la population, mais ils sont venus préparer la tuerie. Et ils ont tué, ils sont rentrés. Qui vous dit que c'est les ADF Nalou? Ce sont des infiltrés, des phares de ceux qui se déguisent à des ADF Nalou. Il n'y a pas d'ADF à Béni. Merci. Non. Il y a combien de militaires là-bas? Est-ce qu'ils peuvent échouer même à éradiquer ces opérations, ces infiltrés? Incroyable. Si on s'attendait seulement, si on se mettait là en train d'attendre que les FARDC va faire des exploits, je vous assure, il n'y aura rien. La population, nous devons nous prendre en charge. Bravo. Nous allons chasser les gens de MONUSCO là, vont rentrer chez eux. Et après ça, nous allons viser dans l'armée. Toute personne, tout militaire infiltré doit rentrer chez lui au Rwanda et c'est tout. Là, nous aurons la solution. Même dans un mois, le pays sera à paix. On ne doit pas enregistrer des cas de tuerie en répétition comme ça. Là où il y a l'armée, on a lancé des opérations, réunir les généraux, à Goma, tel général. Ça, c'était nous embrayer inutilement. Mais on connaît l'origine des faits, c'est ça. C'est pour ça même l'Ouganda ne veut pas s'associer à vos bêtises là. Vraiment, vous nous faites la honte dans un pays où il y a tant d'intellectuels seulement utiliser des Français, de dire changer de stratégie, faire ceci. Ça ne nous donne rien. Ça ne nous donne rien. Chassons ces gens et chassons les infiltrés, un point, un trait. Nous allons nous prendre à charge. S'il y a moyen de financer la population avec des armes pour défendre l'intérêt de la population, on peut le faire. C'est ce qu'on peut faire. Pas dire attendre de les FARDC. Un FARDC qui est infiltré jusqu'au moyen le Piniel. Vous vous attendez de quoi à ces gens? FARDC partout, il y a toujours des infiltrés. Et ce sont ces infiltrés-là qui nous tuent. Et ils organisent des choses. Chassons d'abord ces infiltrés-là. Il s'agit de MONUSCO et ces rwandophones, les Rwandais-là qui sont dans notre armée. Ils doivent rentrer chez eux et même les égorger. Faisons comme le musée avait fait. Opération 48 heures. Si tu es Rwandais, tu rentres. Musée a fait ça et on a eu la paix et on a vu même les infiltrés, ils étaient rentrés. Et nous, on attend quoi? Jusqu'en quand? Prenons-nous en charge d'abord pour sauver l'état de l'Est. C'est ce qui est important. Voilà, bandeko bana someko le Congo, la conscience de chacun et bandiko zonga la place et batou bakomi éveillé, balobi que il faut en finir une fois pour toutes avec cette histoire de blabla, de la MONUSCO, les titres, de toute cette histoire, bandiko créer biso et ça qui mensonge, démagogie, bayibi bango. Faut kama Fabricas kama Vargas kama nani. Namna gani tena hivi? March ilikuwa juzi. Ilikuwa ilianza jeudi, vendredi, samedi ilikuwa march. Tena ndio vile vinarudilia. Nakolakisa bino ba image nyonso oyo ezali koleka en ce moment na kati ya est ya Congo. Botala oyo ezali koleka en ce moment na kati ya na mabele kolo Congo wana ba vekili ya MONUSCO.
iko gara MONUSCO inalungula kabisa hiyo. Bakara MONUSCO batumbi MONUSCO bazi batuna bango babandiko pakatana bango botala ndenge bapie biloko ya MONUSCO. Mapine La population va tomboki ba buki kaya MONUSCO va brûler tout ba longoni ba buki biloko na bango nyonso voilà, vous allez komona kaya MONUSCO va dévaliser yango tout, va envahir yango na ba population ba buki nyonso na kati ya Beni. Voilà bandeko toza kolakisa bino nyonso ba image nyonso tozwi tozali en direct ya Beni o batindeli biso bolanda ngo na bokebi nyonso po Satisfaction, et ça c'est la célébration pour le départ de la MONUSCO. Voilà, le départ de la MONUSCO s'est confirmé na kati ya Beni. Bandeko bandimaki teke jour, Beni est tombé, Beni est tombé. Bandeko bana somi ekolo Congo, bandeko yo. Vraiment, c'est l'ambiance de la MONUSCO. La population a débordé, ils ont tous changé, ils sont déjà dedans. L'ambiance, ils ont débordé l'angle de la MONUSCO. Vraiment, c'est une réussite totale, La population est restée, mais ça choque encore, Il y a encore des bombes à gaz qui montent. C'est grave, il y a encore des bombes à gaz qui montent. Donc les gens se sont entrés na kati ya MONUSCO, ils ont tout cassé, tout brûlé na kati ya camp ya MONUSCO. En ce moment où je vous parle, ezali ya konginda na kati ya oyo kobenga MONUSCO. Nous avons un message na on a tine yo pe vidéo au trésor. Bino bato boyebi koloba kindande bien. Oyebisa bandeko ya Beni, ya Wicha, ya Bulongo, ya Eringeti, ya Maimoya, ya Mbao, ya Mangina, ya Mamo Bela, ya Jamais, Mao, Boka wana nyonso oyebisa bango na kindande bien. Comment ils ont dans l'état, tout dans l'état, va se prendre en charge, va kosila, tokoza mandenge nini ya komona na bango. Tokosila, va se prendre en charge, va se former dans l'autodéfense, va avoir contact na ya kotumba, va mususu va que la formation pour ne pas ya kotumba, va ya défendre mabere ya bakoko na biso to sala ba message na linga to tindela ba kuna ya bangala ya baluba ya bakoma ba fami na Kinshasa ba fami na bamboka kuna na linga kuna bazokufa na Beni Butembo na ese ba linga bazosila bango ba fami un jour pe ba kosisa ka koboma ba ya ese ba vi mabere ya ese siko ba kola na kati mabere ya west ba kosala bango pe ko yenye mboko soki bango ba fami bazoka ndenge ba linga bazokufa va se prendre en charge mutu ozana bana mibale ya mibale bango mibale va se former ozana bana bazwa formation militaire ce n'est pas la kotumba a formé bango autana Beni wana ezana ba mai oyo bazana ba colonel ba major oyo ba yekoli na tabu ya mutu bazola kisa bango ndenge ya kosala ba auto défense tozana droit mosusu tozana option mosusu option ezali kaka to se prendre en charge ezala ba pasteur Mucho no se la famille, bango nyonso toza na kombo David, toza na kombo ya Moïse. Moïse azali na histoire ya motu ya asalaki vengeance. Oyo abomaki Égyptien po azoma retraité un Israélien.
ma retraité un jour fini ayaki koboma ye ekomami na bible david azalaki moto ya liboso avangeaki bato na ye abomaki goliath mpona nini meme bapaster balala kaka na nini yo biso tokoki kozongisa te mokristo asalaka mabe te bible baoyo wana bazalaki moins chrétien ke baoyo ya lelo david azalaki moins chrétien ke bapaster na biso meme bapretre na biso oyo fidole ya mbongo ndeko na ngai mongala azoloba ke bato bayokana bamela kaka mai babosana makambo ya kala tokobosana ndenge nini omomake kongola azokufa ntango nyonso kongola bazoboma ye na miniti na seconde na kosalela mbongo dio moko oyo basango nyonso bakozanga valere na mbongo na kosalela ye odio moko na kolakisa ye makambo oyo ezoleka kaka na kati ya bangala oyo ye ayebi mpe ayebi koteya te ye lokola évangéliste lokola un bon berger oyo liye accepte ata bapesa ye bible baaccepte bapesi ye motuka ya cher omomake yo un bon berger bampate na yo balei te bampate na yo baza na nzala yo okomicharge okolikinga luxe ya bavoiture ya cher mpo na nini oyo nyonso wana akomi kodefendre félix na banyarwanda ka mpo bakorrompre ye basombi ye mpo alalisa bachrétien pongi alalisa bandimi pongi bamonseigneur bakufa combien ye azali plus chrétien ke katoliko azali plus chrétien ke bacardinal oyo nyonso babomi na congo bapaster oyo nyonso babomi na congo basango nyonso babomi na congo en tout cas nkana na ngai eza makasi papa limbisa ngai natineli oyo tala nano il faut que bacongolais base prendre en charge naosala odio na ngai na prépare yango bien mais okoyoka yo mpe na kotindela yo tia Matot, voilà bandeko oki papa mafolo azaka na raison. Tozalaka na raison ko dénoncer Ambongo. Voilà maman se relève alobi Ambongo corrompu, aventurier, escroc, oyo azali ko zongisa Congo sima po ete o maso azali ko leka Ambongo ayebi yango mais Ambongo azosala semblant pa kosa bana somi ekolo Congo. Voilà. Oh wana na kati ya hangar ya MONUSCO batumbi yango boza komona wana. Voilà hangar ya MONUSCO epai ya MONUSCO batumbi babuki nyonso. Que ce soit la police et la commissaire général de la police et la chef d'état-major. Wana tie. Voilà. Je vais commencer un moment à Katia B. Population azali kobanga te azali kobanga masasi te asinya MONUSCO MONUSCO azali kobeta masasi population azali kokota jamais aujourd'hui ou jamais civil MONUSCO guerre au Pesimbwambwa boy en ce moment MONUSCO de beta masasi civil azoko yokato azako koto. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo ezali ya konginda en ce moment na kati ya Beni ezali au Pesimbwambwa boy. Voilà bandeko ndeko azali ko benga s'il vous plaît benga na numéro mususu po ete na numéro oyo toza kolekisa oyo nyonso batindele biso na mokolo na lelo benga na numéro mususu comme ça toko ikotisa yo obakisa oyo ozwi lelo benga na numéro mususu. Mort à la mairie, 13 blessés dont un casque bleu du contingent népalais, 2 policiers légèrement blessés ainsi que l'incendie du quartier général de la MONUSCO, incendie et pillage, mais aussi incendie d'une partie de la mairie. C'est le bilan de la manifestation contre une nouvelle tuerie des civils la nuit
de dimanche à ce lundi, on parle de 8 personnes qui ont été tuées. Ce bilan de 8 tués porte à 81 personnes le nombre de personnes massacrées depuis le lancement des opérations de grande envergure contre les EDF le 30 octobre dernier. Plus de détails avec Alexandre Louembe. Tout est parti de la nouvelle tuerie de 8 civils la nuit de dimanche à ce lundi au quartier Matiani en ville de Béni. Un chef peloton FAPC qui était déployé dans la zone est aux arrêts, selon l'avocat général militaire, le colonel Kumbo. La foule en colère transportant l'un de cadavres est allée jusqu'à la mairie et a incendié le bâtiment. Henri commissaire, agent de la mairie, témoin de l'événement. Et du coup, la police a commencé à tirer vers l'heure. Malheureusement, la police était débordée. Les manifestants ont pénétré la porte de la mairie, ils ont cassé la porte. La mairie est enduée, mais on a essayé de récupérer quelques deux. Les manifestants sont allés au quartier général administratif de la MONUSCO et celui de la brigade d'intervention. Le mur de ces quartiers sont écroulés. Des tirs en sont suivis. 2 personnes atteintes par balle témoignent un manifestant. C'est vrai, il est tué. Il était près de moi. Il a été tué par la MONUSCO au coup sous les yeux. L'égorgé encore au sol devant la clôture de la MONUSCO, qui est d'ailleurs en train d'être démolie par des manifestants. Le militaire a été aussi atteint par balle tirée par la MONUSCO. MONUSCO comprend que c'est une expression de ras-le-bol qui est à l'extrême. La préoccupation majeure de la population, c'est le départ pur et simple de la MONUSCO. Voilà pourquoi nous estimons que malgré que l'armée appuyée par notre jeunesse, nous pouvons faire mieux. En somme, plus de 13 blessés, dont un casque bleu du contingent népalais, 2 policiers légèrement touchés et un civil tué selon la police. Mais le manifestant avance le bilan de 2 morts. Louembo Erickson. Voilà, bande kobana soumi ekolo Congo, ezali ya konginda en ce moment na kati ya Beni, ezali ya kosakana te ba photo batindeli biso bokomona wana ba civil babotoli véhicule ya militaire destination camp ya MONUSCO. Wana bozali komona image o batindeli biso ba civil babotoli véhicule ya basoda ya FARDC ba MC chauffeur destination camp ya MONUSCO. En ce moment balobi ekonginda bakozonga susima te officier. Selon source oyo biso tozwi banini balobi ke makambo ezali ya konginda na kati ya Beni. Mfanyi mwayo teteli ile pale kwenye kuwaka nani mule mwanani mule mwa Kapako mule mwa pembeni anteni ya Vodacom na baze moya na baze zote za MONUSCO muzilunguze mukaweza zile na mumemaliza operation. Mekabla vile haviko hakuna mwae vile tunje vile mfahamu usiogope hata kitu juu mukatale mfanye nini tumusha na kukofa sie tuko mbali sana je tuko na shina kuwafuatilia. La chasse à l'homme, la chasse au MONUSCO na kati ya Beni ezali ya konginda na kati ya Beni na kanisi ba image batindeli biso ezali ebele bokomona wana ba photo oyo batumbi camp ya MONUSCO ba photo ebele eyeli biso bokomona yango o wana ba jeune batomboki. Bajen bazali déterminé d'aller jusqu'au bout. Donc, pour Nabango, libération ya Congo, il faut MONUSCO nyonso abima namabele kolo Congo bomoni animage wana ezali makambo ezali koleka namokolo na lelo na kati ya wapi na kati ya Beni ezali ya konginda banande ko bomoni ba image mususu za wana moto ya sebino yango ezali. Intervenant en direct de Beni, quelles sont les premières informations? Les premières informations à notre possession disent que l'attaque de l'ADF à Matiani est intervenue aux environs de 20h30 heure locale.
Et c'est la première attaque de l'ADF dans la commune de Moulekera, qui était jusque-là l'une des 4 communes plus sécurisées de la ville de Béni. Alors, avec un transfert local, l'ADF a fait incursion à Machiani avant de tuer à l'arme blanche 8 civils. La société civile parlait d'un bilan qui serait encore provisoire et 8 civils, bien sûr, tués. Et les FARDC, appuyés par les contingents malawites de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui sont intervenus dans la zone, ont pu arrêter 8 présumés ADF et récupérer 3 machettes selon des sources militaires. Alors, ces personnes seront interrogées, précis ces mêmes sources, pour savoir un peu plus sur ce qui s'est déroulé dans la zone. Selon des sources aussi judiciaires, l'auditorat militaire, près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, vient également d'arrêter l'officier militaire qui commandait le peloton FARDC chargé de la couverture et la sécurité de la zone où viennent se commettre ces nouvelles tueries. La justice souhaite également comprendre les circonstances de cette attaque. Et pour l'État, les FARDC et les quartiers blés quadrillent les quartiers Machiani où plusieurs populations viennent d'abandonner leurs habitations. Et justement, Marcel, comment se présente la situation actuellement dans la ville de Béni? Pour le moment, de nouvelles manifestations des jeunes ont repris dans la ville. C'est la 5e journée consécutive. La mairie de Béni vient de prendre effet il y a quelques minutes, mais c'est difficile pour le moment de savoir si l'incendie est d'origine criminelle ou pas. Merci Martial de continuer à suivre la situation. Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo, tozali kolandango de près, makambo ezali koleka na mabele ekolo Congo ya solo ke oyo babato banondima te ke ba Congolais un jour bakotelema bakotomboka e makambo ngo esalami oyo bozali komona ezali na kati ya Béni. MONUSCO face la population. Donc, pour comme on a la population est signée lobby, bako zonga simate, bako bange le côté, bazako kende au finish, boza comme on a wana ba véhicule la casque bleu, nyonso batumbi, ba véhicule la casque bleu et peli moto na katia Béni, ba véhicule la casque bleu batumbi tumbi yango na nani na ba population batumbu. Mwoke nasema na moko na compatir pamoja na wenzenu, si tushafanya aksio ya kwanza, inabakia na nyie kwenye muko na MONUSCO na nyie muna kometre hii dega pour que monde iwe kama tuko solide na tuko ini. Me isikuwe Beni mefanya hii inyo, me Goma nyie muko nakula nabo mayai, haiko bien. Tusaidiane, sisi tushafanya aksio ya kwanza na nyie pale njo kubaze. Hawa watakamata avio hapa, wataenda ni Goma. Kama Goma na nyie mumishaanza hivi vitu, na nyie mubambie watoke. Musiwapatie 48 ya nini? Mubambie tu wadegaje. Hao njo watalomba. Hao njo wanapusha lomba. Kwa nyie muwapatia baende kwabo. Hakuna kitu watusaidia nacho. Watuletea M23, watuletea CD Goma, leo watatuletea FNALU, tutamalizana na bote, tuko tayari. Bo baende kwabo kwanza. Voilà bandeko balobi boye, tozoko comprendre te awa na Béni échauffé monte échauffé, ba soda oya ya MONUSCO bazaki na kati ya Béni, ba jube hélicoptère ba kimisi bango na kati ya Goma. Et na kati ya Goma au bien bas relève de prendre tout en charge que non, ce qui se passe na kati ya Béni et bino bosali ba bêtise na Béni, ne pensez pas que biso to la que to ba ndeko na bino boye parler biso te. Et ça va se répéter na kati ya Goma. Et voilà bandeko message à ndeko lobi ki be. Bomoni bango to bengani bango na kati ya Béni. Et pourquoi vous na kati ya Goma, vous les acceptez, vous attendez quoi? Appel na ye alobi yango wana. Et l'entretemps nous lançons sur ces messages. Kinshasa, vous attendez quoi? Bandeko baza na kati ya Bandundu, vous attendez quoi? Bandeko baza na kati ya Matadi, vous attendez quoi? Bandeko baza na kati ya Katanga, vous attendez quoi? Parce que oyo eleki na kati ya Béni, oyo eleki na kati ya Butembo, oyo eleki na kati ya Rutshuri, oyo eza koleka na kwe nyonso kati ya Congo, ezali kaka Congo. Soki FARDC, soki MONUSCO,
et ça les bêtises, et ça les dégâts. Oui, bandeko ça la kata est, mettez-vous en tête que ndenge moko plan na bango ezali ba kosala yango na ouest, ba kosala na nord, ba kosala na sud, ba kosala partout dans le Congo. Et vous attendez quoi? Vous pensez que ceux qui battent ba kimisi bango na kata Beni, ba yena bango na Kinshasa, to ba kenda bango na Kisangani, to ba kenda bango na Beni, bokanisi ke bino bokomi banani, bino bokomi ba serré et qu'avec vous, ba o ba sali na kata Beni ba kosala bino te. Il est temps, nous tous mettons-nous debout pour dire que franchement, vous venez de tuer nos frères là-bas, vous venez vous cacher chez nous? Non. Non, pas question. Vous à Goma, mettez-vous debout. Vous, Nakati ya Kinshasa, mettons-nous debout. Vous avez tué nos frères là-bas, Nakati à Beni, et vous venez se casser chez nous. Non, on ne vous accepte pas. Rentrez chez vous, parce que vous êtes des agresseurs. Voilà, je pense que Oyoana Makamboyo Ndeko a eu ça comme message naie, Yangoana Oyobuyoki, bino nyonso. Donc, c'est-à-dire que Oyezali Kolekanama Bele Kolo Congo, en ce moment, Ezali Kosenga ke moko na kati na biso, aluka yeba, ndenge nini tokobundela mabele Kolo Congo. Ceux qui ont télémité, olobité, okobundela bele Kolo Congo te, yo zela tour na yo eya, ou tour na bino na région bino bozali, eya ndeko ezali erreur. Donc, moko na kati na biso, atelema, aloba, ndenge nini ye a pensé. Voilà bandeko tikato ya mananu papa na biso Bantu na kanisi alingi abaksa moko na kata otutu koloba. Alors papa Bantu do sake pai na yo spécial Beni yo lobi na ngoni. Matondo mingi papa sayala tika ete tokumisana nzambe ya bakoko oyo apesaka mayele oyo apesaka bwanya oyo akokisi makambo na ye mikano na ye kokisami bilaka na ye kokisami lelo tika ete nzambe ya bakoko oyo opesisaka bwanya tondisa biso na bwanya tondisa biso mpe na mayele na yo pesa biso mayele ya bososoli pesa biso maloba oyo tokoloba na bandeko mpo bososoli eya nzambe na bakoko nzambe ya mfumu kimbangu nzambe ya mamaki davida nzambe ya matai mwanda nzambe ya bakoko nyonso oyo batangisi makila na bango na Beni na Ruchuru na Rumangabo na bisika nyonso bana Kongo makila etangi makila na bango tika ete loba nzambe na bakoko yo lobelaki biso makila ezali sacré makila ya mwana Kongo etangi tro place makila efandaka nde place molimo ya moto efandaka nzambe pesa biso bwanya pesa biso makasi pesa biso bososoli oyo tokoloba lelo ekende na mopepe ya Kongo ekende kokota na mitu ya bana Kongo ezongisa bango mayele bakomprendre ke nyonso oyo ekendeni ayaka nango ata moko ayaka kosalisa biso na bino ezalaka te matondo mingi papa sayala tokumisa kutu nzambe bakoko mpo bilaka ekokisami esi tolobaki makambo oyo ngai na yo tolobaki mokolo oyo peuple akotelema akokomprendre ke Monesco ye nde ennemi numéro 1 elingi olobaka victoire ekomi na porte ingeta victoire ekomi na porte donc na ngongo oyo eza likambo kozonga lisusu nsima te eza likambo koavanse lokola si batelemi ke Monesco abima na mabele ya bakoko milimo ya mai milimo ya mopepe milimo ya moto place oyo Monesco azali amona isimbi ya masa isimbi ya mvita etelemela ye abima nde kobima libela oyo ezali ngonga ya bilaka tolobaki décembre ezokota bokomona mbimo na meso bokokomprendre ke Kongo ezali mboka bilaka ngonga ekoki papa sayala lobela bato bazala nde na munu lelendo plaisir ezala na bango koleka ngonga ya kimango ekoki alobelaki biso ntango bozomona bacomplicité ezosalema de gauche à droite bazotika bamboka na bango bazotonda na Kongo bobanga susu eloko te boyebaka eta na ngai bakoko na bino esi ebandi kasi mosala na bino ezali nini bomilengela banani bakokamba Kongo lobi banani bakokamba Kongo ya lobi tokokamata miyibi ya lelo na miyibi ya lobi kuna eleki totya bango bakamba Kongo asika tomilengela bakoko balobeli biso kaka organisation bandeko ya Beni bosorganize bandeko ya Kikwiti bosorganize ya Bakongo bosorganize ya Katanga bosorganize bolanda bapolitisien wana te ndenge tobengaka bango bakulukangala papa molona bakarajes mayele na bango ezosila oyo ta ya Kimbangu ta ya bakoko papa sayala
il faut sepela bosali musala mingi ngeta esalami mingi lelo tokomi na ngongo oyo etikali ke tobandulia na musala oyo tosalaki mpo bakokosi balobelaki biso makambo emonani na miso ta yango oyo bomilengela ekomi ta ya mvita ngeta ta ya mvita oyo bozomona eza moke ya monene ezoya na nsima bapatron ya monesco bakotelema na bahélicoptere na bango nde place yo oyokaka babete lisolo na mikanda na bango lokuta la guerre de Armageddon oyo bazobenga baarmagedon biso tobengaka bango bampadi bakotelema tokomona arme ya bakoko oyo etambolaka na se na oyo ya likolo bakichuchu bakobima bampadi bakotelema babisimbi bakobima tokomona bango ebele ngonga na bango ekoki komibanga eloko te bandeko beni bandeko ya barumanga bokobanga so eloko te bobenga bango bayaka na baoyo bakosigne contrat na ba M23 baya bakokota banzela ebele bakobima banzela sambo komo bakoluka libisu na ndeko oyo tozobenga ambongo papa malala alobeli yo mbala mingi ifale bososoli eya oyo eza susu ta ya makambo ya biloko wana boyaka nango ya vatican te oyo ekomi ta ya bonzambe ta ya kimbangu ta ya bakoko okopela moto na miso ya bato bakokomprendre ke boza baaventurier bademon bakarashika bamagicien oyo vivaka na makila ya bana kongo me ngongo esili makila mwana kongo eketanga lisusu te oyo etangi ekoki ingeta papa sayala tozali elongo ingeta ya solo papa tozali elongo ntango imfueni tobende kobelela ntango imfueni boyebaki yango soki bakangaki chaîne oyo bobelelaki ya nkombo ya vpk bayebaki yango ke ntango imfueni bandeko yo ndeko oyo tokonga se moment benga ndeko na kati ya Kinshasa lobela ye ozozela nini olingi otikala na kati esclavagisme na kati ya moniololo bandeko ntango ekoki nalobi toloba ntango imfueni l'air a sonné oyo bankoko na biso nyonso batelemi oyo ya mai oyo ya mopepe oyo ya zamba ngonga ekoki toyembela bulusi kimbangu we ngonga ekoki toyembela mamaki pai ngonga ekoki toyembela utamadala e ngonga ekoki toyembela yaya kipai ngonga ekoki toyembela papa pai ngonga ekoki toyembela bulusi kimbangu ngonga ekoki toyembela koko masina mama ingeta ngonga ekoki oui c'est vrai ingeta soko babimisaka motema ya moto mpona kolakisa bato bato balinga komona place na ezali mundu lendo oyo mwana sana. Et qu'est-ce que nous devons faire, papa? Qu'est-ce que nous devons faire aux jeunes qui sont encore en Kinshasa, qui sont encore en train de dormir là-bas avec Ambongo? Ambongo qui est à Bandung. Abenga bandeko na bisika bazali tokomi na ta ya mvita. Ntango emfweni. Ntango ya mvita. Ndeko boyoka. Kinshasa. Mato. Yaso. Peuple azangi mabela azali peuple azana esclavagisme na boumbu. Tala lelo peuple congolais akoma réfugié na kati ya mabela bakoko na ye. Omona yango wapi na mokili nini? Quelle humiliation. Franchement. Ngonga oyo ekomi totelema tokomprendre le bososoli oyo yoki na losambo na sengi na ngambe ya bakoko oyo apesaka bone na mayele azongisa bososoli na bana ya Kongo balongwa na isme oyo tobundisi na yo mbula boni isme kweya leleke kweya na kombo na nzambe mpe na kombo ya bakoko isme ke kweya to bitumba ya lobi ezali ya isme te ya pas de tribalisme pas de sentiment pas de régionalisme
pas de christianisme, pas de kimbandisme. Tokozala kaka na bato bakobanga nzambe na oyo bakotambola na nguya bakoko na bango oyo bakobikisa babela bango. Sentiment ezala lisusu te papa sayala. Sentiment nde ememi biso boye. Soki omoni moninga na yo aza kotambola na sentiment waka ye na mai pusana kende liboso. Oyo ekomi ta ebilaka. Eloko elekaka mabele ezali te. Soko lelo tozala, soko lelo baobenga biso bana Congo, po tozala Congo. Soko lelo tokeleli Congo baobenga biso bana. Bana kelela. Bana kelela, mato de papa ça. Mais biso tokozala bana kelela te, po tozala nguya nzambe bakoko na biso, oyo bapesa na biso maele. Même akasi ya kokundela mabele, ti ya ba génération, ata tozwi mboka lelo, tokobakisana bana na biso bayeba fale ya mabele, pe bakundela ka mabele. Ingeta. Nakalisi mama tata devoir na yo patriotique tout de suite là. Okosala nini? Yo zwa ta image oyo. Zwa image oyo, zwa son oyo. Tindela ndeko na Kinshasa loba kuna ye baby ba komisa bango na Kinshasa te. Boyo kayango. Kinshasa ko informer mutu te. Sala lokolo zo benga po pesa bango code. Comme bango balinga code mingi ya ba mbongwa. Sala ndirizo benga po pesa bango code. Loba boyebi ke ngindi kuna. Boyem ke bato bino ko vanti bango na Kinshasa comme ba camarade na bino o bazo tambo na fierté bazo lia $2500 par jour par semaine banginda kafo e bino ba mi souffrir fort mbongo ya bino bango bazo nginda na so fiero tana bazo bololo même teke to lia ka mbongo na bango tuzo boma bango tuzo bemisa bana na bango et nous sommes là. Nous sommes camarades là-bas. Mais, s'il vous plaît, moko joie, téléphone tout de suite là, si cool. Nous sommes aujourd'hui le 25/11/2019, Ntango d'Infoueni. Benga bandeko bazana kati ya Congo, o bazana kati ya Bas Congo, o bazana kati ya Kasai, o bazana bakwenyo sa kati ko Congo, lobera bango Ntango Infoueni to telema to benga na banguna. Mama Congo peut rejoindre biso, flash le ke lombango, mais Tango zam oyo penda obi ke mwana Congo, pe na Congo, ozali toujours attentif na chaîne na biso ko zala alerté. Mama Congo koyoko yoki na musala nyonso yo sali mama Congo. Na mabele kolo Congo koyoka ke bande ko na kata peni ba tomboki ba buki nyonso MONUSCO jiba ba personnel na bango na hélicoptère zo kimisa bango mbango. Et hélicoptère mususu il fallait que le ko ba to na kam mususu ezali coincé des hélicoptères moi ba bouger ko ezate ndire ba kanyo mo lingo kenime ba kanyo na makuru. En ce moment, je vous dis, va bloquer à vous. Et là, le bloqueur va comprendre et ils ont s'arrêté. Et voilà, va comme à des bandades. Maman Congo. Et c'est mon nous avons le corps papa Bantu, Azana, au sel Moussalamini. Au Colomani, le poète, au Union Sotovani, au lobby, Gonga et Koki. Maman Congo, Marabomboka. Losako, papa Nadiso, Jaco. Naza na balabala naza na nzela mais tellement que na moni VPK nazalaki vraiment kaka na posa ya kokota natiaka même malobani eza vraiment esengo mingi vraiment naza vraiment lelo na esengo komona bandeko na biso na Beni makambo basali epuis bandeko na biso mpe na Goma ndenge bazwi rele wana donc eza komata mouvement wana ndenge tolobaki mikolo elekaki ke mouvement contestation wana ekomata ti ezomata ndenge ekoma mpe kaka na Kinshasa mais eloko moko naza nango ezopesanga mpasi wana efuto banda kolobela yango parce que soki tovandi nye batuti wana bakosala bandeko na biso mabe batindelaki nga badokima moko natindelaki yo dokima yango que entre temps mikolo elekaki ntango bamouvement ya contestation ezomata Joseph Kabila akendaki deja koluka bamercenaire oyo ya bajihadiste oyo bamisotaka na basalaka baattentat oyo bamifaire bakamikaze Kabila asi akendaki deja koluka bango zela nabimisa nkombo ya tata yango aza vraiment un kamikaze
oyo aza très connu na niveau international. Tata yango aza très connu na niveau international. Kombo na ye Mikeze Kibel Beluka. Mikeze Kibel Beluka. Donc azalaka na nini na ye wana ya bakamikaze na ye. Kabila akendaki deja kozwa ye. Moto wana ndenge tozoloba boye aza na boma. Azalaki mikolo eletaki na Beni. Mais mikolo oyo aza na boma et puis asalaki tweet moko de fois lobi na tweet wana azoloba déjà que action terroriste et Moussalama avec toute légitimité. Autant la date d'attente. Est-ce qu'il y a l'église la biso ya Congo na makasi? Tala makapu papa wana zolo. Tata nini komo de nani koma tatango? Nikez Kibel Buka. Aza ato ya bakoto kuna kaka. Donc, il y a des oiseaux à Kabila qui est et puis, il y a le père madame sous bande qu'on a vu so par moment kaka na koduka na bakanga qui les sous je pense plus de 4 conteneurs. Il y a tout qui nazo ebate ceux qui na Goma, nazo de ceux qui na Goma, to na Beni. La tindela qui ope ba information ngo tokolobela mona pokwa biloko wana tokolobela mona pokwa. Donc la coca ovanda niente naza na esengo mingi bandeko na biso balakisi vraiment amour patriotique na bango. Nzambe ya Congo abatela bango azala na bango naoki kaka mpasi ndeko na biso moko akufi. Eza bitumba na kati ya bitumba ezalaka kaka baperte ezalaka mais au moins cette fois-ci MONUSCO atiki mabele na biso ya Beni et puis ekomata lobi na promesse ya bino lobi ekozala na Goma. Après soki epase na Goma ekomata na Kinshasa. Donc naza déjà na Kinshasa Kisangani Kananga Mbujibayi Bandundu, ils sont partout. Ils sont partout, ils font des dégâts partout. Kinshasa avant Kisangani. Donc la semaine toujours la Goma na Kisangani tika Goma na Kinshasa. Donc semaine toujours la Goma na Kinshasa. Donc zabaza na biso toyebi ke tozala longi toza wana tozorécupéré mabele na biso badongolo miso quelque chose makambo bakosala ekosipa lisusu te aza déjà libata. Donc bandeko tozala na esengo mingi et puis bolingo kati na biso surtout ça ndate nalingaki lisusu napesa vraiment nalanse appel na nga epai ya bandeko na biso nyonso oyo bazalaka na FARDC surtout baoyo baza originaire ya est en tout cas badémissionné na armée ya FARDC bakende korejoindre ya motumba kuna bisika azali. Donc baapuye ye ekosala ke soki baapuye ye noki ekomata mpe mbango na Kinshasa. Donc semaine oyo vraiment tozela Goma na Kinshasa. Ata bayoki biso ata balobi batya bakani mais oyo ya Beni bazelaki yango bayebaki yango oyo ya Kinshasa mpe ata bapeki baoloba te. Merci papa. Matondo otoyokaki ke Tshilombo alobi akokende kosala réunion ya na baministre na ye na kati ya Beni. Allez-y Tshilombo tolobelaki oke okokoka te. Tshilombo cherche déjà à fuir. Tshilombo on va t'attraper d'ailleurs okokima te mvulu ja kolinga te yokima mama kiba mfika kokango makolo okokima te
mutuna yoko tambola na mabele koloko okoyeba parce que ceux qui sont comme moi na ba aventure autour na FARDC na ba MONUSCO na ba nani c'est toi qui est à la base Kagame et Hippolyte Kanambe et voilà ba nekoto bisi binoke ntangu di fweni et ça soit black voilà bango moko ba komi à des bandades. Des hélicoptères de la MONUSCO tentent de récupérer le staff coincé dans la base de Boikene. Oh là là, des hélicoptères de la mission onusienne pour la stabilité, n'importe quoi. Quelle stabilité pour déstabiliser le Congo sont dans les airs en ce moment dans la zone des pays. Selon des sources proches jointes sur place à Boikene, il s'agit probablement d'une de sécurisation aérienne pour une éventuelle évacuation du personnel militaire encore coincé dans la base de Badimba et Boïké. Bazali a collé là, bada coincé, population perd, et ils ont récupéré Bango. Et voilà, tout ce que ça veut dire que pendant ce temps, la mobilisation des populations reste forte. La MONUSCO doit partir, insiste le peuple, les manifestants. Ils doivent partir, quitter notre pays parce que tu vivre souffrance à cause de. Est-ce que ces gens-là sont venus pour stabiliser? Ils n'ont jamais stabilisé le Congo. Plus de 20 ans, avec plus de 28 000 hommes, des aventuriers. Et comme Sabino n'a pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent après tout ce que Oeboyoki, en réalité, les responsables, il y a MONUSCO. À ce moment, Bazali déjà, Félix Chilombo, il n'y a pas lobby, bande de Kobo et Tokuta, Sangan Makasi, pour trouver solution pour la béni. Félix Chilombo, continuez. Continuez, je pense que Congolais m'auront pas dans tout du père, à Zate, na banamike, na mikolo bayebike, Chilombo a sa traître, collabo. Ambongo a sa traître, collabo. Valentin Moubake, Fayoulou, Moïse Katumbi, tout ce monde a son traître, collabo. Nani a de la population quelque chose. Qui est celui-là qui va se permettre de se mettre debout, demander aux gens, venez, calmez-vous, nous voulons la paix. Nous voulons l'entente entre nous. Quand on tuait 18 millions de personnes, vous étiez où? À Mbongo, tu étais où? À peine il vient de tuer là. À peine tu es là, Nakatia église. Je pense que si on fait le bilan, depuis que tu es là, dans 200, 500 personnes ou dans les 1000 personnes, on va vomir. Est-ce que tu as déjà dénoncé cela? Au Kangele Bisso, bah, criminel à Bande Konabisso. À Mbongo. Vraiment, dans mon en ce moment, il n'y a personne, je dis bien, personne oyo, population ko là, ou personne oyo, bande qu'on a biso nyonso o bazala ba victime ba ko là. Donc tant il faut ni benga bande ko o nyonso bazali kuna na kati mabele ko Congo, benga bango loba moto na moto, bozana devoir. Tindra moninga mission lobele ke engindi yo zelane na kipiti. Yo zani na ba Congo, yo zani na Kasai, yo zani na Equateur, yo zani na ba na Kasai Katanga na Ozaï. Bozo zelanini ntango dimfueni. Oiza sutango ya kuma sekite kompena tango ke. O tolobaki lobby et salami poete mfuluji akeli. Mfuluja lobby, il est temps que ngana bino to sera ma compte ngana bino. Je vous ai laissé beaucoup de temps. Vous avez tué mon peuple. Plus de 10 millions sont partis dans l'air. Ndeko commis, ah, mais papa, bonjour, mon ateke, vous connaissez pas la Kinshasa, parce que ce que vous avez fausse commune, ou étonné na Katani, c'est parce que va télémaki. Mais moi, je pense que ma fausse commune, on a un élément déclencheur. Mais ceux qui va bomba qui biloko, on a que, bana po, bana ndeko la biso abeli, batomo, pour ne pas bomi, batomo bango. Mais pour nous dire que ba boma na Kinshasa ba force commune tonda mais mutu moko a déclenché que to benga na bango to tomoka kaka na ba groupe qui tambo telemi njile vandi njile telemi ipene tele vandi. C'est ça l'erreur. Mettons-nous tous ensemble, communiquons parce que ba boma bango communication ba boma bango information ba boma bango nyonso mais bino bandeko bo benga na ba téléphone s'il vous plaît.
Moko na devoir ko benga 10 coups de fil ce matin tout de suite là. Bo benga bandeko, bo communiquer bango ke to telema. Voilà bandeko, to bete to banoko beta mbela et que tango yango infoué. Donc rendez-vous na biso o wana yaki flash d'urgence pour na ce qui se passe en ce moment na Beni. Et c'est-à-dire que bandeko batem na Beni, il faut bien soyer bango peke moko na moko titre et bien information pour être passer message na bandeko bazana Congo mobimba ke to telema biso nyos ko bomi biso mingi to kufi mingi to nyoko mingi bango bazawana. Donc benga ndeko yebisa telema to bundela mabele koko. Voilà, rendez-vous na biso pesami na 17h. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. 20h c'est notre information. Bolanda bokoyeba nini toko la bino na 20h. Voilà, banabila kato telema ndeko bengi tika na to même 1 minute. Allô, papa le soke pa na yo ndeko. Allô? Ndeko bengi le soke pa na yo. To dingi to kate émission. Bon, voilà. To yo kaina no ba nouvelle ya malamu. Allô ndeko. Oui, le soke pa nous en direct. Yenge papa Sara yenge tikate bakulu baza okumu tikate ngana kumutulenda za lokumu papa tikate papa kindanga mama tutambika akumbama kote onga tomona ngonga o papa to bela to nelecto donde li bakulu to kelenga ba los to kelenga ba église catholique to papa lo batengene ba sakala biso to kuto ba los papa yo tali be kole ko ko biso to catholique Nzambe oyo totambala Nzambe oyo alingi pepe kongo oyo kongo ya oyo nzambu pepe ya liboso ya mokili Nzambe ayobe biso mawa yango nakumisi ye mei toyika mpiko papa na ngai toyika mpiko tokontina kopondela biso tomona toyika mpiko tobela bandeko ya biso tikatela lokwango ke papa bakongo batundu kisangani lubumbashi Equateur Maniema botelema ntango ifuele 400 ans ya esclavage. Tu vai que muki esclavage. Tu vai que muki warumu. Lutela meno bandudu. Bana mulele, lutelema. Bana kimbango. Lutela meno tata tela meno. Fumuki mbango azako tango likola mai. Azo tango la tabu kete. Azo tango la place en feu. Et partout azali. Mama ki fa ilenga mwasi wada. Atele mina mopepa azako baluka. Botelema tali Papa sa batono musadi. Toko bozosala popisa mosusu yeba esika na kobebisa ngo te me boye na kombo mvulusi matondo papa kumbama na yo sala mosala na yo moto abangisa yo te ezali elonga kote ya mbala oyo tondimi lisusu ke tokozoka nsima matondo papa matondo ingeta rendez-vous na biso epesami mpona oyo tobelelaka toujours na 20h tango ya information na biso eke moko na biso azala attentif ayoka nini ezeki te koyela. Tango infweni tukango la kongo telema ngonge beti telema koza kosusimate ingeta ibobo